Et c'est encore que vous avez liboso à poste télévision na bino, liboso à téléphone, liboso à machine na bino pour na kolanda kindo ki politique rendez-vous ya ba balinga kamboka Congo République démocratique du Congo a turubela mini Congo si je na biso ezala Congo to chuwa pito kende wapi toza wapi actuellement ni les salema pour que lobby tozala bien en tout cas isa émission autozo enregistré na Kinshasa le toza le 29 juillet 2021 on a toujours pour nous servir bino ndenge bolinga toujours partout dans le monde toza wana kindo politique toujours likolo lelo ndena no bisa bino toujours que nazanga moti na plateau na yambeli bino moko ya ba habitué à plateau yo moko ya bampaka lingomba UDPS to yebi déjà bantu mususu si ba répondre et ça bongo papa Robert Kumu azali moko ya bampaka lingomba IDOPES Tshisekedi na yelongo tokosola mwa mingi na o etali bongo ba actualité politique o ezali ko saliba na démocratique di Congo papa Robert Kumbote na yo mbote mama journaliste boni santé bon tozali kaka na ngolu na nzambe lelo yo bato yende azako batela biso azali kolo ya bileko mukonzi aliwa na bomoi donc pona ye ndi tozali kubika komeka kobika muke na lobiko lolamu. Une fois de plus, désignation, il y a président Yasseni et Pessimbutu Mbutunanga, ma confession religieuse, 6 va signer, 2 autres boyko signé, Kassi apparemment 2 autres on les a repésés, ma Kassi président Yasseni a Pessi président et Assemblée nationale, pardon, monsieur Christophe Mbosso a Pessi bango 48 heures pour koba, mais ma combo bango balingi, bango nyon soba sangane longo, lecture na yo par rapport à l'ikambo aneza boni. Oui, maman journaliste, merci. Nakanisi tulobela ka likambolina tango bazali ko lengela ko manyola loi organisation et fonctionnement ya CENI ezaleli etamboleli ya CENI na ebisa na lobaka na kebisaka bato ke ndenge balobi ba composante biteni bituka bia mambima politiki ya biso na bato baimboka bapesa bakombo pe bapesa na kombo ya biro ekobenda mobulu ekobenda mobulu Zambi moni biteni bituka bizali ebele mais na kasi na kati ya biro ezali kaka bato sambo mais na bato bana sambo bakukata pe bato ndambo te moto pe akata na ndambo te ozwi boye bakte oyo te kaka eteni moko bato bakoyokana po batia moto moko na ebisaki na yo ke ekobenda mobulu okomono wana ezali po ya bato ya biyamba bazoyokana te na 2020 mobulu ebimaki kaka po ya kotia moto kombo nini no na tanga rosa malonda badala bayokana kaka te okomona pe tangi kokoma na baparti politique na ba regroupement politique ya solo même na IDPS ekobenda kaka mobulu même peut-être na MLC puisque Jean-Pierre Bemba akopese akodésigner moto yali mais ekopesa kaka yikinyiki na mitema no pour dina tie soka tie mongala azotia kande ko dia mongala soka tie boye a tie moto boye puisque bazali boye ekobina kaya papa kumusuko pona nini parce que en plus na ensemble par exemple bazali kotia ga moto moko bazali pe kala moto moko tango ensemble pe ezali na kati ezali parti ya Katumbi parti ya bitene ebele tango bako deuxième moto ekobenda kaka mobulu donc
ekosuka kaka po ya bango bato abiyamba te soko ezalaki ndenge biso tolobaki toproposaki que badésigne bato na kati ya plénière et se constituer ete ya bato evote bato elingaki ezala malamu me nde nayebisaki yo eyamba katolike oda misoli baninga soko baza na yiki bazali biteni mwambi lokola eza mwambi motoba bamoni ete 3 cycle maponami oyo eleki misato misoni bazwaki batiaki nanga katoliko etiaki abe malumalu asali pe ndambo alongwe pe pasteur Ngoy Mulunda eyamba ya katolike ya misoni omoni na kati ya misoni na katolike bazwi oyo azwi processus ya 2006 oyo azwi processus ya 2011 oyo azwi processus ya 2000 ndambo malumalu asalaki des fois akufi batie nanga omoni sika balinga bamoni no bato oyo mibale il faut biso mbala oyo toluka moto totia moto na biso apparemment baondi bazopese na nini po bazali bato bituka mwambi mibale eyamba katolike na misoni motoba kintwadi oya Kimbango Armée du Sali bawara oyo nini losambo ya bakanda obino obendaka musulman eza losambo ya bakanda na ba église oyo ya bitsamizambe bango baza ebele te motoba mwambi longola motoba mwambi longola mibali bato bakotika boni motoba te entre kati na bango nani aleki motoba au bie mibali tango bakokende kuyokana na mapodami olingi koloba baza kopese c'est-à-dire na opinion bao bazali na misori baza ebele catholique eliyamba catholique baza ebele ezali bwete po bato banso bainzambe bandimi bango bakozana na kati ya basolo te bazali banda ezolobama ke main noire ya bapolitique eza na kati ya destination ya président ya seni yango mwa mbutu ezokoba kosalema main noire te loboko ya se eza te ezali nde tango boza na kotambola kokaba biloko omoni tango bato bakendaka bokila biso oza bachasseur onga naza forestier nabotami na mboka nasalaka bokila nasalaka ndobo tango bozo kokende na bokila nyama ya bokila ezalaka moto moko te nyama ya bokila bobomi bokati ndambo me bato ata obomaki nyama ata moto ya bengaki bokila bakenda me moto ya bomaki nyama nambo bato oyo bakendeki oyo aza mpe na mbwa na ye ifo bolia nyama wana bato banzo me soko oyo okomi lokoso olia yo moko lokola yamba katoliko na yamba misoli basali mbala misato soko bazali na motema oyo ya bonzambe bango mpe bazali biyamba ya kala ba église traditionnelle na biso balingaki bon mbala oyo biso tolia bino bon kla biso mutu c'est comme ça moto moko aza ko bango bazangi nde bolingo bozali te nini oyebisa nani politicien nani azalaki na bango na salle
nini oyebisa bato bazoloba que Denis Kadima oyo azali prétendu déjà lokola nouveau président ya CENI ndenge esalaki voté par confession religieuse aza proche aza parmi ba proche ya président de la République. Kadima aza membre ya UDPS mpo aza moluba mama baluba banso baza na UDPS ngai naza cofondateur ya UDPS ba ennemi ya UDPS ya liboso ezalaki baluba bamukamba ba Chimbombo tozali na conférence nationale souveraine Tshisekedi candidat premier ministre yena ngai pe a son âme bopenda bonkumo nyangela ba candidat Chimbombo babenga ba ko benga etimoni atimbongo na ba poche na abenga conférencier moko bakena na toilette na sima palais du peuple apesa ba ombongo baluba banso ba mambi mulumba ba oyo akufia oyo kitege Yesu basaki bato de prester Kadima ngai na yebi ye po azalaki na Eisa abandi na Eisa yena Eisa na ba mosusu ba oyo forma ki biso na début ya démocratie na processus électoral porté parfait na NDI na élément mosusu ya américain na bangonde ye basalaki kuna au début pour ba former ba expert en matière électorale asalaki kuna mais asalaki moteyi de peste Léo Tokolo ba ke profil na eza malamu pour nous représenter CENI mboka. Bato banso oyo nga na moni bazali na ba expert en matière électorale. Ezala ye, ezala betoko, ezala sapu. Baza ba expert en matière électorale. Donc tango omoni biso nyonso to ki ma période wana tozwa ba formation na ba mboso ba nyonso bango batikali na schéma ya ko sala observation électorale na formation ba accumuler na bananga ba accumuler expérience expertise koleka biso pour na yeto ko espérer ko zo ba élection libre et transparente na mboka na biso ba élection pour ezala libre ezali deux éléments d'abord moral éthique pe na texte loi électorale puisque na ba élection alors que benaka qualité ba élection ezali mode de scrutin ou soko boponi mode de scrutin ndeko pesa dimension qualité ya parlement boza kolinga et peu formation ya idéologie électorale au boko kende mais oyo babi boma bato moto moko aza mosantu mama nani aza mosantu lelo confirmé biso que Denis Kadima aza même pas de près na UDPS rien à voir ngai na yebi comme expert électoral a forma biso na Eiza ndungu wana bimeli wapi bon puisque aza moluba baluba banso baza UDPS bon lokola pe baluba bon na habilité na bango omoni tango bakei na baele na maponami wana batikalaki bato misato bato mine sapu moluba te ye Kadima moluba betoko catholique moluba mongo na oyo mosusu ya armée di Sali ya zalaki moto est baluba zako si 4 batika baluba baza combien mine mi balete si mine banani baza majoritaire baluba te ndebo baponika yepo asa moluba
non ezali bato bango moko tango batikali betoko alongwi batikali kadi bana moto este ba José batali ti armée di sali abendi candidature na ye etikali moto boko OK ata sikoyo soko basango bazongi na misoli bazongi bakokuta candidature etikali boko est-ce que faut-il bazongi sa betoko puisque déjà azaki éliminé armée di sali pa abendi moto na ye donc on la question électorale il faut to yokana nanu po opinion yeba malamu kadi matikalaki ye na moto ya armée du sali na kimbangiste tango batikalaki alors maintenant tango catholique abimini tango betoko akomi éliminé ba éliminé na ye na sapu etikali kadima na moto armée du sali ti armée du sali abendi candidature na ye etikali kadima est-ce que soko catholique dans misoli bazongi bakozongi sali susu candidature betoko puisqu'il était déjà éliminé donc beaucoup de candidatures pour que ils n'ont pas le choix non makambo ya choix ezate makambo zali koyokana kotala d'abord intérêt nini pour que tokena mapona il faut que créer nini garde-fou na kati ya sil ndenge nini bako gérer bango nyonso moto wana bon bango pe bazali bato abiyamba bazana compétition électorale te hein il faut pas que bango bazwa idée ndenge catholique alobi non tokozala alternative de Félix na 2023 il faut alonga te wana ba komi juger parti il faut bazala na bato abiyamba bato solo ya motiba malamu po mboka etembo ya liboso eloko moko tokowela pona nini tokowela po mboka tosala bapona malamu contestation eleka lisusu te ezala bon les élections parfaites il y a solo ezate mais kati mapona animal eleka malamu moto ya kobima abima na légitimité ya solo mais il faut pas que tous en ba préjugés na toujours na cadre wana la muka na FCC ba boy kotinda ba délégué na bango balingi que concertation moko salema sérieux consensus ya malongo ezoma avant que batinda ya bango ba délégué n'est-ce pas que bazana raison pour mbutu déjà eza pour na ka na tangi communiqué ya FCC hein bon FCC bazana opposition hein biloko yo sala ki koli o hein oboya ki badinga basala kolinga te osala parce que FCC hein batiaki bureau tango bango bazalaki poste ya opposition na kasi MLC zalaki ti MLC ay kotinda bato na sima on avait installé le bureau sans l'opposition est-ce que ça c'est pour faire avancer l'ICAM na kanisité oyo ba propos ya Fayulu na Muzito bango nde bapesi position na bango bon tozali na démocratie bango pe bazali na bato misato bien miné na parlement bako peser te hein basa ko peser te mama mais je démocratique ezo senga que opposition peut en esika nango sinon te bisika bya bango bizali bisika bya bango bizali biso pays de pes tozalaki na bisika kuna toboyaki non c'est pour dire que tango IDPS eboyaki kokena maponami esala mate nazotourna kaka te tozali na démocratie koboya ezali pe un élément de démocratie tango IDPS elobi to boycotter na ba élection to boycotter na référendum to boycotter tout na 2006 c'est pour dire que les lois constitution eza ko gérer mboka eza ko engager biso te
Bon, si Félix a géré sur base de la constitution web. C'est pour dire que la vie d'une nation, c'est perpétuel. Et c'est que sommation et événement, il faut quand même qu'on quitte ça, qu'on mette en ndembo nase. Qu'on mette en ndembo nase, qu'on yala, elle connaît les qui. Mukili, écoutez kala, bato bakuleka. Dans bon mamoto. Il faut que ça la makambo pour que mboka na bisi tambola musika. Nathalie na liste. Il y a un budget, il y a un pays africain. Mais surtout ça 4 milliards, 3 milliards, 2 milliards, 1 milliard, c'est 80 millions d'habitants, 5 millions d'habitants. Et c'est ça son idée. Ndengeni toujours là, tout tombe la mboka na biso. To kutumbu la mboka na biso soko toyokani to keina maponami oyo aleki. Isa mabite. Soko bato balingi mboka bayokana ka to kei. Et c'est pas la fin du monde. Nangamu ya bino moko na union sacrée kuna bosa déjà prête pour na kokende pour pesa non ba délégué na bino et puis pour na ko affronter maponami ya 2023 parce que ça na FDC a déclaré déjà ouvertement que zala na président de la République même sous nan ba pesi position na bango te bozo banga te que na 2023 FDCA il y a modeste ba être pesi position que bozana président de la République en 2023 mais même si nan ba pesi position te bo banga te que surprise moko comme en 2023 et que bo tika la bino surprise la nini président de la République dans bibité soko kolanda ki aloba nini union sacrée c'est une union de bonnes intentions. Ce n'est ni un parti politique ni un regroupement politique, encore moins un cartel électoral. On est avisé. On est avisé. Puisqu'ils allaient une union de bonnes intentions pour conduire la politique du gouvernement sur base de la vision à chef de l'État autour de l'union sacrée. Donc, c'est préparé dans le Nabino. Mais on est conséquent. C'est pour cela, moni, si koyo, ndenge to sali 30 mois, et si kali 30 mois, ba vétéran, ba sage à partir to telemeli, bana, ba tika mon boulot. Puisque 30 mois et kali, il faut tout l'engue la maponami, na ndenge ya solo, na unité, na réconciliation, na boyokani, na boboto, pour que to affronter baninga en conséquence. Récemment, tu rappelais que les vétérans et IDPS, ça qui a bango point de presse, soit balobela qui m'a cambébé, n'a pas été parti ni ne singele tambola. Au cours de ça, moi, idée. Non, c'est-à-dire, c'est pour cela que tu l'as maponami. Maponami, ezali moment moko, ezabi tumba. Bakende ki tumba, soko bozo kanate. Mama, na libota, soko papa zo kende tango ko bala, soko papa zo kende voyage mobembo kuswana na ete pake ikoluka pompulamu ya libota atabuzaki na mwa mabebo boyokani papa kendeke malamu nzamba asunga yo ozongela biso na bobodo lokula mapona meza bitumba tango zo kende tumba il faut bino ba sobozala liboke moko boyokani bolingo. Bon, mboka na biso ezali na bituka tuku motoba tuku mibaye na motoba il faut baoyo bokene na tuka boy tala baoyo bokene boy bozo kende na boyoka c'est pour cela qu'on prépare l'élection ezali sécurité nous va détecter déjà division na ngambu ya de pes bo détecter division na ngambu ya de pes touti matanga na ko président fédéral. Il y a Péasona, mais papa Chimbombo, Blanda, président de la fédération à Kananga. Ayaki Awa Mobembo, sans aminer, Ayaki, mission de service. Akutani même pas le secrétaire général, Aïe, na président Aïe. Tant qu'on a moni président Aïe, a zo la discours, ngana motema ngana zo seka. Zali kolela ya misoni. Ndiki wana bokende tumbate e bato yo na moni Jacques Mete bato ya pro
pro-directoire na moko ayeite. Et puis, Timbo, peut battre constatateur, président fédéraux, au bagi ko contester, puisque Timbo bagi ko contester, décision ya Kaboun. Bayeite. Kaka, Kaboun na Kabouya. Et puis, na bango baki oyo karate, tango yaki na bomo. Est-ce que wana ba okena mat bomona yiko bonka? Nte, mbutu mutezali, buyo kani bolingi bonzate, buyo kani zalite, c'est pour cela biso, to sengi na président de la République, leader na biso de référence, abenga, le kola pesa ki biso, ba somi, ba kumu, ba notable ya parti, mission, to vandi sa bango, to yo kana, to préparer ba élection. Ba élection ezali eloko ali sekite, il faut ba to ba yo kana, na ndenge moko, na ekolo. To tia bato na parler de na seni. Tout le Canada tout ça là, tout ça là. Au moins ici 15 personnes. Société civile commune à 5. Opposition coûte 4. Hein? Na 6 personnes. Au moins bon, ils allaient presque bango ba l'équipe même opposition. Et pourtant auparavant bango bazaki na C. Ce sont des ils ont consensus sur bato basali et tinani bazako wel. Pour la moto moko na bureau. Et puis, la décision qu'on a dans la plénière, proclamation à résultat, avant de proclamer, il faut plénière adopter, c'est ce qu'ils sont attendus. Plénière adopter, résultat. Tant que vous proclamer, vous avez sur la plénière, vous discuter, vous avez résultat, vous avez proclamer. Avant de proclamer, avant le président qui a proclamé, vous avez vendu les 15 personnes. Bamoni résultat nini oyo nani azui mbano l'équipe va proclamer et ça ezali pour la présidente. Apparemment politiciens congolais boza trop activé na etali élection na par rapport na etali social la population congolaise. Tant élection élection tout le monde s'élève, tout le monde parle. Mais so etali makamba société, makamba social, apparemment moi kimie mo ekota. Social gestion mboka loko eza sika ezali na maboko ya biso ya pouvoir régime na biso opposition yo kaka la muka zoloba non boza ba mibi osali boye yo kaka oyo chako ya oya la muka nini mwana nanga wana nini oyo andeka zoloba kata rôle et opposition ils allaient koloba mais rôle et au pouvoir programme ils allaient pour nini gouvernement c'est là que va conseil des ministres pour que ça l'évaluation c'est quotidienne chaque semaine oui mais là on est salami oh tu yo kana qui zo kendete kasi ba décision mingi zo ça m'appelle le conseil des ministres zo tia en application tenda qui ça baisse ya ba prix ya biloko reliati lelo population zo et ça ko tambola balamu décret et comme le niveau non décret il y a coup avion et zo non sika ba ko ko imposer te gouvernement lobby tango to sali coup à prix de revient rendu Kinshasa na détail prix est autant et dépassé wanate par rapport à 10 dollars par rapport à 50 dollars tala 40 dollars et longui pour na boye bango pe vous ba te 10 dollars te boté na biso 15 beaucoup ko discuter dans l'entretemps oui bazo négocier bazwa un prix de vente réel. Nane na yo moko en tant que pakalingo matango vanda rapenzo zotala pouvoir pe gérance ya gouvernement Samalukonde ozumi lobelani. Oh mais Samalukonde azo sala musala. Ndakisa. Oh ndakisa. Moni naloba nini gratuité. Ba réforme oyo bango ba proposer. Ezala na éducation. Ba détecter, il faut pas retraiter 87 000 na ville à Kinshasa. 250 000 retraités na République, il y a enseignants.
puisque enseignant mosusu balobi bato bakoki 65 ans à 100 ans il faut balongba muta komi 90 ans azo sala mosana na musala ya l'État azo pension te il faut pas les traiter ndingi mako retraiter et ça bambano oyoka kinini ministre ya fonction publique alobi ni il faut ba uniformiser coût ya prime puisque ba ministère mosusu bazwa ka prime te mais ba ministère mosusu bazwa ka prime oyo ezwa ka prime ba mosusu bazwa ka prime te il faut ba ministère nyonso bazwa prime uniforme et pour que bazo ko retraiter bato bakati prime et la salaire en attendant augmentation à ce moment salaire comme on a enveloppe za munene tango mutabimi retraite soka za 100 000 francs tango bako calculer indemnité de sortie fois 13 100 000 fois 13 ezaka moins d'1 million $1,300 seulement mais soka za 500 000 ya salaire fois 13 et kobiba ba $4,000 a kobiba la mon enveloppe na chaque mois je dois 200 000 francs congolais par rapport à 30 000 francs congolais. Donc, moussa les autres salima, na éducation, gratuité, les autres kende, na réforme belé, réforme depuis au botami ou comment, au monde a bakangi soda, babandi ko kanga soda, hein? État des droits et bandi comme on si koyo batoyo bazo sala misala bazo monake, soko yebi, bakomi na mayele, yevisa fakoya, et comme yevisa fakoya, ezalinde ba réforme yango wana mais toujours ces là ndenge musaleza ko banda ko saleba pour que toujours mbana malamu mais makambo ya social ya élection parce que ça compétition bon tango saison est sil hein ba joueur championnat est sil équipe ils ont une andako bah que c'est préparé parce que milengela no tango wana bazako nungwana mais tango saison e bandi oh imana na vite bazaka na stade au mona na cité ndeni bitumba de bon tango bako na stade oh imana kakoko mukombo gento o ba jouer na biso akala o komona bazo nungwana bozolongba depuis bandal tango na pena ba biseza mingi bolwe bisti mobima bozoya bokodi na stade puisque bozako nungwana ndemo koma ponami tango ma ponami ezali moment moko très précieux puisque batonyo so baza agité pour soutenir leur candidat mais na tango ya demi mandat esili bato na bato ba oyo bazangi lokola moni soko bosi besoin élection te o perdre fatigue za makasi bo team élection biso bato to sali ba élection fatigue za makasi o perdre pina mbongo hein o ya ko bandela même bana o kote ba ona classe zali sekite ba musu bataki ba ateki lo pango aza hein alors tikali locataire ba ko bimso na ndako Mouilengela mapona mezali koya kasi bilan ya UDPS na représenter la population et ça la penza lolenge kan bilan ekozala positif puisque moni na stratégie électorale ko sala campagne électorale précoce tango sali makambo 3-4 ans vers les élections, il faut oser la élection pembeni. Tant que ça libre action, à l'approche de l'élection, et PC et clan, et ça la baturami tout na bango. Hein? Le coup la siko soko biloko nyonso bampio de kiti na 2022. Hein? Okolobali suni. Salaire mati. Hein, billet d'avion, aujourd'hui Lumbashi a $200, aller-retour $400, ndenge au futaki aller 500, kozonga $1,000, batu ba voyager, zoute mesika, batu ba komi ko voyager,
et vous allez s'engoder. Qui politique à l'élection qui de petit à petit vers la fin, ils ont la proposition de loi moko il y a Kelimi Beko Daniel Mbao a proposé qu'il loi sur réformer le code de la famille et puis notamment du Kambetali dot yoza paka pe na âge Mario koza paka pe na ngomba yu de pes mais na âge yoza paka oyebi makamune sale makana matangu wana expliquer na nobana mboka to eba nini sale que le oyo dot et comme na coût moko très élevé Timon Europé sabiso skolikanis na yo par rapport il y a loi proposition de loi à Daniel Mbao. Eh maman, libala, au moins nous coulons biso tozali awa. Biso ba congolais tolingi to copier mindele. Hein? Tolingi ko copier mindele. Ba loi toujours sala. On se réfère ba référence à mindele. Ba référence à bokonko da biso. Tout ça qu'on se référé. Monogamie ezali tit na biso te. Biso ngai par exemple, moi baba Congo, biso par exemple, tozali ba patriarcat. Na patriarcat mwasi na bana bazali héritage da biloko mowe atiki ezali biloko ya famille. Oh. Na bana. Na mwasi na kati. Na mwasi. Na biloko ya zui ezali biloko ya famille. Puisque biso na mboka na biso na bokoko na biso mwasi babala kaye na mobilité famille na yo bakobala lo mwasi par conséquent aza biloko ya famille aza mwasi ya famille. Oh là là. Bon tango bakobala yo kaka mobali na molongani na yo wana akoya epai ya papa na yo abali yo papa na akotu na nini. Ouais, famille non. Papa, yo na boti yo. Moto na bo. Bona lina mona papa na yo. Bakutani, bayokali. Ona libali bandi. Non obstant bolingo ya ona ya mobali na yo. Ndiki boyokani. Potango pe tango zoya. Na libota ya bobali molongani na yo bolingi kolobala na mama pe ya mobali na yo mama lambelanga yao obali kolamba no ayo ka supposo lamba supposo tengama supo ya mai mwasi ako mwana na gali ali yawa me ayebi kolamba te. Okobola papa mobali yango mwasi yango na yo awa nazomona ye malonga te be kolamba te itago yo zongie bakomi ko mwasi na yo alambaka fufu bodo pona okoti classe ba otala yo ndingo zo lamba et après suko zo sala musala malamu mwana mwasi na ngai wana za malamu boboto oza koloba na ye omoni yazali mama yo okuti ye obimisi basani sans katine obimisi basani ozo sukola okomi ndako mwana ngana mwasi oyo aza boboto. C'est ça libala. Bolibala epa na biso babalaka basi na bakonga ezali bacuivre eza valeur monétaire na biso de change et nakanisi à un moment leki ya koko na ngai balaki à côté papa kulutu na biso moko na likolo puisque leki na ya kovanda na koko na azalaki naza mwana muke na ba 62 baye ko balaye na ba rite ya mariage ba pesi mbongo alibala combien ba cuivre okay. ba konga nkoto et bingetele
pour oui mbongo moko ezalaki ba donabeza na mbanda ba benga bingetele c'est cuivre nkoto ntabatomine valeur nango par rapport ya mbongo lelo ko yoza abo combien valeur ezali estimation o ya bango nkoto c'est-à-dire 2 à 3 kilos ya cuivre vous pouvez évaluer à combien aujourd'hui 3 à 5 kilos ya cuivre peut coûter aujourd'hui à combien? Et ça valait estimatif. Il y a d'autres. Bazui. Tant que bazui mbongwana. Bake ko balela noko nangai, noko papa nangai. Koko nangai bobale. Bako balele mwasi. Mbongo moko wana. Mbongo wana. Ya ya mwasi. Pour ce qu'ils allaient mbongo la famille. Babaleli ye mwasi. C'est comme ça. Donc, vous êtes d'accord, tu as les canisiers qui sont d'autres, na prix qu'on fixe à $500. Valeur mbongo, yalibala, et pas la biso balobaka, pour que sakos ya bokilo etondaka te. Sakos ya bokilo etondaka te. C'est-à-dire, tango bali mwasi, soko papa ne ayela ndako na yo okopesa bilamba te okopesa mbongo te soko abeli mwasi akotala papa ne aza koti hôpital yo mobali ni akosani okeno pesa mbongo te na hôpital papa no aza malade mobali no akorap kendo tala vie aza na hôpital kuna kendo pesa bango $100 oyo okwevalu yango nyonso ezali symbole mais symbole il faut toujours kana symbole yango ezali na motu ya nini to symboliser yango à partir awa mais le kawa te oza d'accord na bato bazo pesa ba facture ba $3000 les te wana ezali libala te wana ezali commerce to kubala mwasi ti mbongo ekoka ezala ba 1000 3000 te po ezali ndomba te toujours somba motote ezali symbole ya libala hein mais symbole ngo ndenge pour lingi mwasi nayo non ba kilo nanga oyo papa bozango soko be ekokite ba kilo pe bayebi po sandu ka bokile tondaka te puisque chaque fois okotinda ba kilo nombongo no okosombe bango le pango soko obali mwasa boteli yo olingi yepe ozui bomengo ogi kosombe le pango te donc pour na yo lo aneza inopportant est important te il faut tout kana ndenge nini tokoka bamboko na biso mo oyo bango bati o monogamie est-ce que monogamie ezali okunga mutaza na mwasi mwako ajwa bag mais tala ba makango azali kuna na sima asala mariage na mwasi kuna na sima azana bana sima ya libota est-ce que monogamie ezali il faut tout kana est-ce que monogamie ezali ya solo te makama monogamie ezali eza culture ya ba occidental culture ya ba africain te eza culture ya biso bantu te OK biso bantu et pas na biso balobaka mwasi moko soko obali ye oza lokola monzemba oh élection pona bokoko na biso richesse ya moto ezali mwasi basi na bana donc faut bazala ebele et faut na basi ebele bana ebele po mokolo kokufa bana bakotombola libuta na yo ndenge touti wana na matanga ya papa Timu basi ta misato bazolela mobile na ye mobile na bango ba sesika moko on est ça l'honneur mais oui bana bali bazingi ebebe na ye eza le kumo ya moto abalaki abutaki ayaki na mokili abuti bon soko moto oye na mokili boti te bakobengo nini
et tout là de émission Kindoki politique alelo comme vraiment la soupe tozaki bongo na monsieur Kumu Robert papa Kumu ndene misana ko benga ye mwana mboka o azalaka toujours là pour na ko pesa biso makanisi na ye mwana mboka papa Kumu merci beaucoup nyambite lelo basuka no ko za ni pona lelo liloba ya suka na ngai na sengi bana Kongo banso tolingana totika koi kaika kuswana po ya makoma maponami atwa biyamba na sepeli na initiative eza pepe soni eza soni banganga nzambe bayokana te et puis bambassadeur bakele ko négocier na place banganga nzambe na biso oyo batoto soko ekomi makambo na bango tango toujours sa démocratie tango untebi église catholique bengi ba politicien soko bango ba ini tolinge kozwa accord ya Saint-Sylvestre voilà dimension ya bonzambe mais kaka bango batu batiaki makambo bakomi koyokana te koswana swana bango misole na catholique basila kosala 3 mandats 3 cycles électoraux oyo ba pesa baleki na bango mais ba bandeni ba ko gérer c'est-à-dire ba pesa ye ba lobi bo secrétaire national exécutif catholique à kozwa pour lancer l'équilibre ah oui puisque tu contrôles le directeur des opérations ba ba kozwa comme ça il ko tambola il ko négocier et puis na yebi président de la république a co-signé ordonnance soko consensus des mité il faut bayokana puisque yazali moto angolu bayokana ça c'est un bolingo et puis na IDPS baleki bana botika bitumba boyokana bosili bosali 30 mois etikali 30 mois soko toyokani tokeina maponi ndengoyo tokosala soni boye ba ete bitumbo to bundi IDPS eza espoir ya population soko ndingi to bandi kosala biloko ya bozuba population ko inabiso po ya seko ekozala soni pe bato babundaki bitumba wana pe bakufi makila na bango makolanda bino soko tozo tala bino soko bato babundaki bitumba wana o basalaki lingo mali ya biso makila ya bato maye matanga bolingi ko tiola yango po alokoso na moyibi makila mana makolanda bino boya tovanda na bolingo na boyokani totia tokene na congrès ya refondation ya parti tobenga bato banso pour que 2023 to gagner majorité tout ça la réforme oyo biso moko tokolengela voilà na bokuse mambina sengi baikolo bolingo ya Congo mboka na biso pe bolingo ya congolais ndeko na biso. Merci beaucoup papa Kumu Robert moko ya bampaka lingomba IDPS na discours na nyonso ona kangeza bolingo na kati na biso esala mwa bientôt tika kondongo na pona biloko mike eza malamu te RDC fozala na centre ya ba intérêt na biso mwana taza moketi azokola yebisaka yeke mboka na yeza RDC taza libanda yebisaka yeke mboka na yeza RDC tango zo yekola tango zo yeba makambu tango zo zwa yebaka ke RDC nde mboka ya bakoko na yo to sisi émission na biso Kindoki politique ya lelo tozaki na papa Robert Kumu azamoko ya bapaka lingomba UDPS ngana bino tokutani mikolo ezali koya na loba toujours tolinga mboka na biso kasi tolongola ignorance kimia etika na mabota na bino tokutani mikolo mosusu.